Chers amis, chers patriotes, bonjour. Juste pour nous passer un message, vraiment, vous voyez que Mulunge est un ndenge moko osakanate, et ndenge osakanate moi que osaka ba vidéo ezate. Alors na elmino message que ba Congo est vraiment un danger moko osakanate. Tozo mona RDC partout, ba tozo okufa. Insécurité totale, comme si tous en a ministre intérieur, ministre de la défense, état-major des athées, donc batozo côté la biso, boma biso, na bandundu babomi, na Kinshasa bazako boma, balèvement ezali, na ba Congo partout, bandundu, mais finalement tozo comprendre te mbo kezo kende wapi bandi konangai, eza mawa. Alors na kola examino na no o ya ba Congo. Mi balé bon to yoka na no message moko et outi na Luozi parce que na Luozi kuna susu ça ne va pas ça ne va pas et ça ne va pas bolanda bandeko. Nous sommes sur la nationale numéro 1. L'insécurité bat son plein. Ndenge bozomona toza avant comme Lukala so outi Kinshasa so outi Matadi oleki Lukala péage à Lukala ozomata ba criminel babimi omoni ba rouler mabanga oya minene bakangi nango nzela ba telemisi ba bus ba jeep ba fouiller batu babotoli ba téléphone bazaki na ba arme na maboko ba bandi ame armé donc babotoli nyonso téléphone mbongo ba clé de contact ba jeep ozomona oyo na bandeko donc eloko batiki bango nango ezate gouverneur ya ba Congo meka kotia sécurité na national numéro 1 gouvernement provincial babotoli biloko tala bazwi temps opération yo bazwi temps botala mabango ya minene balongwe nango musika tala o bakangai nango nzela mabanga o balongwe nango musika basali ba tunnel bamemi yango ti bakomi nango awa donc euti musika tala basali ba tunnel banzela awa pe nzela koto kuno ozomona na ngambo nzela yango bamemi mabanga oyo musika donc opération yo ezwi ba jour tala esika bauti na mabanga mabanga ezo pèse plus de 100 kilos donc ba 200 kilos tel niveau ya libanga donc bazui temps bamemi yango bakangi nzela basali opération pendant tout ce temps la police ezaki wapi FARDC ezaki wapi gouvernement provincial en tout cas bosala effort bo sécuriser population na bino ya ba Congo bazo babeti masasi badui eza par-ci par-là na boy kutu kolokota po eza indice militaire nga kosimba ngote donc babeti masasi babotoli biloko ebele en tout cas gouverneur tan la biso likambo ezaka molobi. Voilà bandeko na banzi boyoki bolandi na Congo central et bandi loté mutako ko intervenir te parce que le gouvernement est inexistant gouvernement a raté kuna mais ba jeep pour ba policier biloko pamba na poto ba jeep pour ba policier parce que ba patrouille ba ronde ezate mais ezana batu o bazo yiba ba mbongo na ndenge osakana te pe bazo kota prison bazo libérer bango voilà donc bazo ko yiba na ndenge ya kosakana te bazo kota ba prison bazo libérer bango alors ba mbongo na bazo yiba eza combien de jeep en tout cas oyebi ke neka toloba ke gouvernement oyo payer za diriger na ba prima ngondo parce que biloko ya pamba mais en tout cas ça m'a mis qui bandi ko ngai donc na kini bako na RDC bako boma yoka boye eleki nango sans trace na Kinshasa bazako boma ba lèvement muta ko lo basate na ba Congo moite na Ituri ba kufi plein na RDC bazo sala anniversaire bazo bina na RDC ko bazo anniversaire bazo bina hey boy na mutu aboboke ne 10 ans bokomona. Ah non
Alors bandeko tokotala lisusu totala awa noko sikoyo ndeza bosi ofi traitement atyanatalaka place atuka nzambe si asali tozwi mutuka wana zala mpenza kalme absolument place ba accident salamaki abakamne belé entrée à Seb et tokomi place wana oyo azalaki liboso azonga ye na nsima parti ya kisantu awa ya basombi bilo ya kolia a partir ya madimba ndeko moto va jane tokendaka ne mwanda abenga na telefone bisinga Patrick osawa fc naza madimba nazokende nazwi bato moko bazinga bakende bembe na kimpese tozwi message moko na telefone na kimpese lukala babotoli bato bambongo nayebi te naka na butu nayebi te babi bosava nzela malamu nayebisi bango na kotambola nga moko te fo totambola ensemble nzela nzambe tozoya ensemble na kikonka baninga mosusu batikali totikali misato tobimi toketi kuna basombi lo ya kolia topusani timbanza ngungu mibale wana batikali tosilisi biso nga moko kasi koya tokoti nzenze premier nzenze deuxième nzenze ya tosilisi deuxième nzenze droite wana molai toleki topusi tozwa siko droite wana kaya entrée ya Seb nasutika moto azali na nsima papa kanina kati bamoko contre kiti ko ena kangie mpona suwa ye bamoko ayebisinga ke lelo tokoboma yo batembeli boye ena simbi boye namoni makiyana yabi fome tokoka biso nyonso eta azobalusanata po azalaki na kote na ngai aye abloke lokolo azuki lokolo na remplace na pedale afin fongoli portière malamuka atindiki ngai batindiki azokule na kokota na kati ya terase mbala moko balongoli camion bituke bandeye kolanda oto banda kolanda bango te babimi leta na otia kotelema kotema bayinga voiture po abalekani na komiti na virage bango bavire wana na komiti na virage wana telemi na talisima molili abitataki mbangu mamaki bavita karaketa so naza mwana kisantu mutuke eleka kisantu te atuka maloba na yo ofesi mpenza bandi kokima kaka mbangu nga moma koko biloko nyonso bandi kokima mbangu bandeko na bani bolandi wana susu akutani nango kaka na bakongo tosuki wana te me lokola nalii kosala video ya tamolai te mpona molunge vraiment ya makasi banzi woni me chemise nalati molunge ya makasi ya makasi toza lelo jeudi pardon toza samedi le 17 juin 2023 donc partout ezala Bruxelles partout en tout cas ezapena makasi alors na luozi kuna lisusu bandeko eza benda bika na luozi eza benda bika nalukila bino nini message moko bauta kotindelanga soki bokoki koyoka yango totiana boye oui bambuta bayaya yenge kieno mukumuza matatu mase mono tata Joseph Lunzola Kikuma chargé de développement mon groupe ya Badisek voilà tuena kwetu ba mwasi amafioti mukuluza bisakaka sitaso ilutiri kuluozi kosena bantu bo bayizidi muluta ku frontière mukweda tarike ki frontière ke tizibor na ke tinkitu tutula alors baba yizidi mazono kiokio nani ordre de mission yana yao signé par ministre de l'Intérieur national. Or, ministre de l'Intérieur national, fallait d'informer nos députés, le ministre de l'Intérieur provincial, non. Tout le territoire à Louzi, on a appelé honorable Mantezolo. Honorable Mantezolo qui nous dit que non, en tout cas, je n'ai pas l'information. Attendez, je vais vérifier. Il appelle le ministre de l'Intérieur provincial, ministre de l'Intérieur provincial non sous-informé. Alors, honorable Mantezolo informe maintenant la population que non, en tout cas, qu'il y a une information. Pour s'il informe, on appelle encore honorable Kouzunouko à la province Matadi. Honorable Kouzunouko, non, en tout cas, je ne connais pas l'information. Population, à moins niveau non, en tout cas, vous avez
information qu'il y a vraiment bénin véhicule, vous rentrez par rapport à la période aussi, vous rentrez pour que après moi aussi loi futuka musa la mission mienne. Mais malheureusement ils ont voulu insister pour kaka. Alors nous population je vous dis mon degré aussi il y en a vraiment qui est ce qui a donc vous sentez que kabeti mona mfumuza farde seko kabeti mona mfumuza la police ko kabeti mona ba ateko donc mfumuza zo zena va territoire vanga ta territoire matadi mabulu kidi babudi di matadi muzi vitre 4 types zozo babudi di vitre zibudi kidi bamuteza bantu donc kakiese ko muteza bantu donc vraiment c'est donc vraiment kakiese ko guerre ibele kuna yiba kwa lendi na teva mawanda bele kwa bwana batela manenge kwa uka ni program kale yiri ni kiba kale yiri kanga bana kwa budi di yaka matadi donc otimu na bantu bena mukatira jeep beti kona nana kali matadi meti kota mukatira jeep donc pas moyen donc quand tu sais biko we bendese kadi même ba beto mosi ba ate kaba kwa lendi ko kaba kwa sida compagnie ko ba mosi ka tuze kubeli huru na incha programme de sala kuna voilà l'information yeti lutakulu territoire ya Luozi. Merci. Bon bandeko na banzi boyoki kiko pesa na pas cité na banzi binoso boyoki vraiment na ko sala teme tango nazomona bato ba Congo bazo ko insister que il faut na l'examen naza fatigué parce que bon naza fatigué. Alors bandeko je crois que vous êtes informés na oezo leka na ba Congo na Kinshasa na sina tia yango l'air nyonso na Ituri bato pe bakufi binso na Kinshasa tozana anniversaire ya Chilombo oyo bato bazo bebisa mbongo bazo lia tout ça entre temps bandeko bazo kufa mbutu moi na télévision ya RDC balobana bango te. Donc peuple moi za la informer exactement on zomona mikolo na tina ma vidéo moko ya ba moins 4 minutes ba 3 minutes ba 2 minutes pour permettre bango pe batala ni désolé kana mboko na biso même on a tie so na zo attendre na ko tcha même na 1 minute 2 minutes bandeko musu pe batala parce que kuna méga ya kota la vidéo ya 30 minutes zati il faut ezalaka bato bazana moi mbongo acha mega na yona ko landa me bato baza combien ako lingate lelo cha mega wana atanda vidéo bongo lobby madame na bana bali ate eza vraiment vraiment difficile mais bande ko na zo epsa binoke ba o bazo kufa na Ituri na ba Congo na Kinshasa na Mbandaka banani baza bandeko oyo yanga na yo baza bandeko yanga oyo bazanga nayo na ba oyo bazana ba kasai katanga kuna bazo kufa banzala baza bandeko ya yonanga bandeko pona nimboke yoko mabwe pona nini toza sans défense c'est-à-dire mutako ya azo boma yo na miso ba parana yo na miso donc mutako lo bazana été police existe raté ba militaire existe raté ni a rien. Ah mais ça c'est grave quand même bandeko hein? Na ebite soki bino pe bozomona passe net ngandi na zomona mais naza sir que soza congolais à 100% ozomona mais passe nga pe naza komona En République démocratique du Congo, alors que les autorités souhaitaient un joyeux anniversaire au président Tshisekedi. La nuit a été longue et sanglante pour les déplacés du camp de Lala dans la province de l'Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre 2h et 6h du matin, des hommes armés ont attaqué par balle et à la machette des déplacés, femmes et enfants sans distinction. Le bilan fait état d'au moins 45 morts. Ce massacre attribué à la milice Codeco est survenu dans un rayon de 5 km d'une base de la MONUSCO et non loin d'une base militaire.
senga 2023 élection ça c'est que élection on a voté bato ko voter bango ye bazosani bazo Tshisekedi dit qu'à Kinshasa ils ont décidé de faire preuve de patience. Ils attendent gentiment que finalement les grandes puissances sanctionnent le Rwanda. Ils attendent gentiment que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Portugal finissent par tomber d'accord sur le fait qu'il faut sanctionner le Rwanda. À ce moment, le Rwanda va retirer le M23, le M23 va rentrer à Kigali, la guerre sera finie, le Congo va se développer. Mais ça c'est un film panglossique. Vraiment, mais Tshisekedi c'est Pangloss. C'est le professeur Pangloss de la politique congolaise. Il se croit où là, Tshisekedi, quand il a des données concrètes? C'est vrai que le président, comment vous l'avez... non, c'est pas Kagame. Tshisekedi, lui, il est à Kinshasa, il fait toujours les anniversaires, on voit des gens qui dansent, des gens sont en train de mourir à l'Est, bon, ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému, je ne sais pas pourquoi les autres présidents s'émouvraient de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Sinon, exactement qu'est-ce qui se passe? Tshisekedi n'aime pas le Congo. Bandeko, même bapaya, bandeko mona ki tous na président moko ndile soka uta wapi. Batu basako kufa. Awa na France, kaka liwa tozolanda ya femme okali babomana mbali na ye. Eleki so combien de mois. Mais ndenge bazolo bilango awa. Mon dirait babomie lelo. Mais na Ituri 40 bakufi ya 40 na radio télévision ya RDC mais non on dirait babomie encore bapuko basolo bilango côté mutoro bilango saté télévision batia mo pour l'église na babar l'église bar ba maboke mais peuple soko so benga même mutu moko na kino zo expliquer makambo hayi bina mote mutu soko akuti awa asulu bala banko na kiyo trabo banzu kipeti babino biso ebilo wana te bande kuranga o vraiment makambo ndenge nini na bati bomoni bino na Ituri ya bomoni bato yo bazaba étranger na bamboko na bango mais boyo kini bazoloba donc bato bazo kufa Tshisekedi okene ko tambolaka bato bazo kufa alors c'est l'anniversaire. Oh, les gens bibliques, les chrétiens. Ah, mais les gens m'ont dit quoi? Comment mon toit cause un amour du prochain té? Amour du prochain cause un ingoté. Et tu te déclares être chrétien. Ah, boni besoin sabat. Mais boni besoin sabat. Moutou azaliti mouyo. Mais vous pouvez s'aimer. Vous avez cette liberté de s'aimer ce que vous voulez. Mais vous serez obligé de récolter ce que vous aimez. Mais vous avez exemple Mobutu. Vous avez exemple Mobutu. Ou alors qui n'a roi, jamais ex. On ne se moque pas de Dieu. C'est une interdiction divine. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera, de gré ou de force. Mais comment vraiment battre Oyo, Baza, Congolais, mi-colonion son zambé sala. Intervention zate. Donc, Bazo la RDC Mutazo Luka, paix et pas à Kagame Lukarane paix par la missioté. Kagame Lukarane de Yokana. Bisou Tozo Luka, Toyokana. Mais Tozo Luka, Toyokana. Pourquoi? Ah, bandeko. Monde atier, Bamonike, tout ça basoba. Tout ça basoba. Sikoyo, Bouzoba, Oana, Bozako, attribué à l'église. Mais Rwanda, l'église, c'est ça qu'on est belé. Rwanda. Na Libéria, l'église, c'est belé. Na Nigeria, l'église, c'est belé. Mais comment Bazanet va congolais? Quand les Congolais ont pasteur, ont l'église, mais on a tout l'église. Mais ils ont les volonté politique est. Les politiciens ne travaillent pas. Depuis l'époque de Mobutu, député, sénateur, travaillent à la volonté.
ba ministre ba travailler na ba côté parce que pays oyo ba ministre ba zo travailler très chopi na tango Mobutu zo benga bango bana Kwashiorkor ba ta passi mais lelo que l'autre bango pourquoi parce qu'il travaille député au travailler sénateur PDG ministre qui gagne ba zo travailler chez nous tous ces gens là ne travaillent pas bazaka ba malanda ngombe musala ba ko senga ko iba Yamawa. Tala baninga pa bazokinde. Botala baninga pa bazokinde. Bomoni bato yo balingi ba solution na moko na bango. Bomoni bato balingi ba solution na moko na bango. Hein? Makambu ya M23 Rwanda RDC ça ne regarde pas l'église. Et tel be pasteur té, et tel be église té. Nzambe pambola jambo kawana. Tant bomoni ke rien ne va. Tel balingi pa bazoke. Tel balingi pa bazoke ndé. Eza bitumba bana mibali, eza bitumba ya makofi, eza bitumba ya minduki, eza bitumba ba négociation té. Comment nous avons ba négociation? Mbongo zana kati mboka. Bali otika guerre té bon, allez biso tuke yawo. Et on va voir. C'est tout. Pays à Moukeneti Rwanda, beaucoup de lukaka négociation. Pourquoi? Parce que ba corps ya Chilombo et lobby que aux a le droit ça de l'autre côté. Alors, Kabila ça bien. Encore 10 ans. Et dans 10 ans on a donc c'est fini. Tous les nani politiciens bah comme des personnes vulnérables, bah comme ça sur leur côté, c'est fini. Il y en a qui OK, je trouve dans ce monde na so yebate soki na ko utiliser monini ndenge ni boko ko récupérer son boka boy o ezana ba politicien ya modèle oyo gouvernement ko kanga bato traumatiser les gens o mususu Salomo bokangiye o muso Katumbi mais Katumbi te mutu azo tiaba M23 wana banani ba tsa M23 wana boke de kuna bozo minduki bobo bundi sini. Beaucoup me disent, oh Katumbi, Nzambe Zamawa mingi. 5 ans, moi, ils ont pété. Naba inabino, guerre, on est aussi daté. Si l'on peut aussi sa guerre, on a té. Beaucoup zoa pemboka té. Oh, bazoko sabino, oh, phare de sekunabo. Ah, et l'autre côté, na yipsibino. Batata iba mama. Bamuta vo omweni tebukata kuketu ninganwa di mara bamuta betu basisa mawo ngemvwemba mutagoa kumunu munundoki asa sorcier oui sorcier ça yo puisque yebike bantité décentralisée ba secteur faut pesa rétrocession yombo mwana uzokolia ndokeza yote les véritables ndokeza yo mvwemba zongela busala na yo emenuje osenga Rwanda teka mabaya na jela osomba ba machine osala atelier engagé bato ba ko sala pa na yo take budget yo mvwema yo koki ko sala président assemblée te tala shikonde otozo ko loba boy mbongo e ba pesi 21 millions dans chaque secteur ba chef de secteur ba sukaka 3 millions 612 000 mbongo susu e mononité botala muyibi ko sakata te balo bate on est voyant ba dossier na yo na ba dossier no obi ba fagi ba dossier oya yo nemsa ki OK quitter les affaires avant que les affaires vous quitter dans la dossier ça dango yango na zarango
Donc, pendant que yo quitté mbango, quitté tala ba dossier nous yo. Ça va nous publier en mode nyonso yo. Makabo yo sa na Congo central. Eza ma roi. Yo koko sakana te o sakana province, o sakana ban. Il y a la loi de la nature. Tokole na bakoko. O ba mona passe na mboko yo. Oyo mpade mona passe yao. On tient l'ambata kufla kila kisanda ba bomie na belle monsieur Jean. Nicolas Makamamboko. Yon voemba. Okoyeba. Merci point de Dieu on mis à part. Ndeko. Mukongo nyonsoko. Akoza na telefone ya ndeko nanga oyo. Mukongo tu oza na telefone na ye. Botini nanga ngo. Comme ça akotini nanga dossier wana nyonso oza ngo ya mvwemba. Ngalo baina batu ko mvwemba za muzombo babite mvwemba za vrai Mukongo. D'accord, OK, problème ate. Bourgmestre wana soki nani gouverneur. Aza soki Rwandais soki nani babiote aza Mukongo meba. Babiloko yo elanga ya vraiment kaza congolais te. Kaza congolais te. Oyo nyonso ebi ndeko nanga wana ya bako. C'est vrai que yepa alingangate mais ça a besoin numéro de téléphone. Alingangate pourquoi? Parce qu'il y a le bail qui ngaza pile muta ya Justine Kasavubu et que Marie Rose mwana musoso na Justine Kasavubu qui parenga linganga yeti na linganga terboy alors ko tsa ma ba biloko ya mike mais oza numéro de téléphone na ye pona tobundela Congo central atindela bo pesa nga numéro na ye comment ne tuna bosane bo pesa numéro na ye comme ça na benga ye atindela nga dossier wana ya mvwemba boto talande to ko kende bisona ye alo bande ko na moni neti na koki ko sili sananga déjà makamuze belé awa tina katanga bato azolela tika to mekana ko chana no oyo suka sala biso combien de minutes mama bakatange beaucoup événement mo ayeko la pita pa hotel yetu ya Caravia Grand Hotel ala semana mo partout ka kolela ela beba bale baneta ba homosexuel et bakatange tunakatala ile pratique ya buloji mukatanga tunakatala ile pratique ya buloji mu Lubumbashi tunasema kiltiri yetu mwanaume na mwanaume mwanamke na mwanamke abasta kuyala babibi na bwana tashi kumoya huku kwetu kiltiri bakatange ni mwanamke na mwanaume beko mkuple ile ya banaume na banaume banamke na banamke banaume na banyama shie tunakuwa kusema no tunaweka en garde wale ba organisateur ya hii michezo tunasema ikwe mara yabo ya mwisho leo ni mise en garde kesho tutashuka population yote ya Katanga humu na kwenda kubafukusha la promotion de l'homosexualité, c'est-à-dire en tant qu'intellectuel, en tant que jeune, nous savons comprendre comment la promotion de cette pratique satanique se fait par des signes, c'est-à-dire la Bible ne cesse de le dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Le fait de ne pas connaître quelque chose, on laisse passer. C'est ce qui fait que vous voyez beaucoup de signaux qu'on a placés des poussières dans les stands, y compris les cadeaux qu'on offre aux gens, c'est la marque de la promotion de l'homosexualité. Et nous qui avons compris ça avons dit non, pas question de cette pratique. Et la seule raison qui nous amène ici est celle de venir montrer à tous ces gens qui viennent d'ailleurs qu'ici à Lubumbashi, nous sommes dans une ville où nous apprenons à connaître Dieu. C'est Dieu qui doit régner dans cette ville pour son développement. Si nous arrivons à copier les mentalités des Occidentaux, les mentalités de l'extérieur, pour éduquer ça aux jeunes qui sont en train de monter, je crois que c'est la perdition. Et Dieu va nous punir sévèrement. Si nous ne faisons pas attention, nous allons sentir la colère de Dieu qui est lente, mais qui arrive souvent. Alors, pour prendre le devant de tout ça, nous nous sommes dit, nous allons venir devant le Pullman Grand Carré, juste pour manifester, dire non à tous ceux-là qui sont venus avec cette pratique. Là, c'est donc la population de la ville de Lubumbashi, la population du Katanga, la population congolaise qui dit non à ce que l'on puisse profiter d'un rendez-vous minier pour faire passer la publicité de l'homosexualité des LGBT. Nous disons non. Nga nazo ka Kiswahili ote mais nous connaissons que sexualité nazo obligé vraiment na longola yango. Voilà. Ce qui toka soso.
Le Kasaï central a 5 territoires. Dimbelenge, Dibaya, Ndemba, Luisa, Kazumba. Chers compatriotes, chef-lieu du Kasaï central s'appelle Kananga. Oui, Kananga. Le Kasaï central a une route très importante. Elle s'appelle Kalambambouji. Cette route traverse 2 territoires, les territoires de Kazumba et les territoires de Luisa. Kalambambouji a Kalambambouji village et Kalambambouji rivière. Mais Kalambambouji commence par où? Je dis ceci. Notre reportage commence par ici. Nous sommes à Benamata. Pour le Kasaï central, depuis de la route Kalambambouji. Ça c'est national numéro 1. Cette route nous amène jusqu'à Chikapa qui est le chef-lieu de la province de Kasaï. Et celle-ci, c'est la route de la vie à l'enfer. Kalambambouji. Kalambambouji commence par là. La route Kalambambouji est impraticable. La population vit dans une misère qui ne dit pas son nom. Pasi ya mutindo oyo. Bato baza na péage na Kalambambouji. Péage ya Kalambambouji, moto ne moto futa mingi. Et 4300 francs moto efuti. Eta ya nzela eza pasi mingi. Bandeko bazotambola ba vélo, bazonyoko mapena motindo oyo. Donc, pour une distance de 150 km, il a fait 4 jours. Il n'est pas encore arrivé au Ghana. C'est-à-dire, distance de 150 km avec cette charge, Foufou, Namasango. Mawa bandeko nanga lem soso kola tozo ka kananga kana to manaka sakutu keleki songololo na kitoko. Donc vaut mieux encore songololo que kananga. 150 km, on sera 4 jours alors que ça distance à 1 heure de temps. Les gens qui ont awa na pariti bamboko nini abosani 1 heure de temps. Il y a aussi 4 jours dans cela. Pendant que me magnini kaka masloso fufu masango ko kende ngo tina mboka kananga. Donc quand on a donc village ko ndenge olomi de lobeke to yuka mona sango na komi kuna na kamwe menga zo kamsanga kananga. Ba luba ba travailler na Mobutu, ba travailler ba nani mbongo na boko makasi. Bozo ko bongisa kananga te na mbujimai bon kisasa bo bongisa ondeli. Eza mawa kananga. Wa muluba kananga.